cesse et la tonnelle me presse. Je trouve mon adresse, profitant de ta tendresse. Je m'abandonne. Depuis un certain temps, Azali très rare dans les médias, mais tu découvrir Azali parmi Bayeba Kosala Mosala Kitoko Kasi nan Kuku Penza. Église Ali les Colombiens, ils na lemba terminus, ndeto komona ye awa na etonga zali kokamba pona to solo la mwa moke. Webete émission mozindo ezali émission ndenge tete yango moko lobi. Tomeka kokota na bozindo ya makambo pona kosunga libota bana nzambe. Émission na biso ezana bitele mibale. Na première partie to benga généralité. Et na deuxième partie to kota penza na milulu minene oyo moto na nzambe Placide Moulaba. Oazeli invité na biso mokona lelo. Shalom moto na nzambe. Shalom papa Max. Topeso merci koyamba biso mikolo ezali ebele penza bana nzambe azolanda wana ngonga oyo lokola moto na nzambe tolingo pesa bango maloba elike au pambola bango pe. D'abord merci pour l'invitation nzamba pambola yo. Merci également pour nos téléspectateurs na biso bipa ino sobozwami bo pambwama. Et sali moi temps ebele bane mingi na zalaki lisusu te na média nazongaki moi mukesima vu ba responsabilité musu naza na yango ona koki kolobela awa te mais nazongi ba ozala béni na balolenge nyoso na ba différentes interventions na biso. Ya solo nzamba za lokumo motuna yambo pasteur Placide Moulaba. Est-ce que vous allez fier ba benga yo pasteur, vous allez fier ba benga yo mobateli mpate? Naza fier babenganga mobateli mpate parce que na misala mobateli mpate te mais moto akela kinga na mawana ye asepela ki apesanga direction ya peuple na ye pona présider na destinée na bango. Donc eza faveur o nzamba salingai. Or Bible zoloba tout don excellent et tout don parfait et utakepa nzambe o aza tata ya milimo nyonso. Il est vrai que kozala mobateli ezara mwa mokumba pe na ndenge ki mobateli yango ekomi lelo ezalaka mwa pasi. Je préfère de fois babenganga frère Placide. To babenganga Placide ça me va soki koleka kutu soki babengi ngai pasteur. Je le suis, oui, mais koyoka ye moko babengi yo pasteur na ndenge komela mwa lelo po na biso mwa pasi mingi kasi toza na choix te po mokeli alobaki lolenge nyonso tozala ya malamu na mabe tozala. Nayebi ete na nzela moto na nzambe Placide Moulaba yazalaka moto masese. Nayebi ete bokozwa masese ebele na nzela na émission mais nalingi tosolola na masese te tosolola fara comme disent les Kinois. Nalandi na malobolobi ete lelo ntango mosu esalaka o pasi babenga o pasteur. Nini esali ete lelo moto na nzambe oyo azalaki moto na lokumu bato aza kopesa ye limemia depuis un certain temps ekomi mwa pasi esali no juste esali ete kibonzambe kita mwa mikolo na engumba kisasa. Papa Max eloko kitisi mwa muke bonzambe d'abord eza ba ramasi ba infiltré ba koteli biso mwa mingi comme moto nyonso alati étiquette wana omona mboka na biso ezara so muto atere ata na bus atere na wenzemba mo bamamiki ye de pasta evanjo soki akangisaka bato na bacoin apesaka baprophétie baparole de connaissance mbamo babenge mosakoli. Alors ekotisi mwa mukie confusion. L'ennemi, le diable, a réussi à injecter ba oyaye nakati ya ba vrai. Bisono sosiko tokomi confondu. Vrai azoye banalisusu te, faux azoye banalisusu te. Wana raison ya liposo. Raison ami balezali, c'est l'accomplissement ya ba écriture. Jésus-Christ alobaki ke kosala mandenge wana. Na monoko ntoma Paul, tango azote ya mwana na ye Timothée. Alobi na eleko ya suka bato bakobimisa apparence ya bosembo kasi na misala na bango bakowanga na eloko eza socle ya bosembo, c'est-à-dire la piété. Bato bakowanga na yango na misala na bango. Yesu ye moko pa lobi yango na bisakoli na ye na basakoli pe bantoma mosusu qui nous ont précédés dans la foi qu'il arrivera un temps oyo bato bakowanga na bonzambe ya solo atalisi d'une manière batalisi plutôt d'une manière détaillée oyo ekozala bizaleli ya bato wana. Raison ya misatu eza pasi tellement eleki mingi musala eza te
bato bazokelela kokaba ekomi mwa pasi sikoyo bayike pona koluka kolongola eloko eza na loboko ya moto ekomepa na ye po ya kosatisfaire babesoin na ye bakotisi mwa lokuta bakotisi mwa bondumba makiona yango wana bamiracle moko monte na bapiese nyonso bamiracle bapuzzle nga na bengaka yango. Donc bato ba recourir na ba moyen facile pour ba parvenir na ba objectif na bango, oubliant que nzambo abengi biso asalaka nyonso akoka na nyonso. Papa Max en coulisses na utaki biso loko moko na lingaka te kolakisa ba image na bitandomike ya makambo nzamba osala na biso, mais so tuni ata nzinga nzinga église pour le babandime église bakoko tolem sous pasteur Placide toi na baka ba résurrection des morts on nzamba opéré. Je parle bien des cas au pluriel. Toza na baka ya ba guérison miraculeuse ya bambasu, toza na baka ya ba élévation moko spectaculaire, baka ba délivrance ba guérison nzamba za ko accorder o eza vrai. Omoni tolingi ko salela yango publicité na bitandoté. Nous faisons notre part. Or tokokaki pe kozala tenter ya kosala lolenge wana. Omoni mutu tango akomi tenter ya kosala neti publicité na ye. Ala kisabatu ke yende, ala kisabatu ke église na yende, na moment wana Yesu a disparaissaka. Ezo sala maloko la ndenge Ézéchiel a monaki na vision la gloire de l'Éternel en train d'écuter le temple. Je crois Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel a zomi tungisa église gloire à Nzambe zola kisama lisusu te. Maintenant à koti na profondeur ya prière Nzamba lakisi ndenge gloire écuté temple ikabod. Aluki suko kotala na bozindo Nzamba ebise zela na lakisa yo. Makambu ba ancien ya peuple basala kanankuku. Na polele ba obondela Nzambe mais nankuku bazo gumba mela Astarte. Donc bakoti ici occultisme. Amoni même basi. Vous savez qu'à la temps totanga ba aventurier tozaki ko exempter basi. Po basi bazaki moi modèle. Mais lelo na basi bazui jewana. Akuti basi bazo gumba mela Dieu soleil. Makambo église yeba kite que bango basalaka nan kuku bango bazo sala yango. Donc mabe eza moi pasi, eza moi mingi. Et loko memi mabe comme je le disais tantôt, eza pe pasi. Otozo kutana na yango. Mais yamine esika na hôtel melana yano oyo, les esprits à compétition. Papa Max, ta on a komi koluka kosala neti yo nazotika kozalanga. Nazongeli. Tango na komi koluka kosala makambo lokola yo, le vrai ego nanga, la vraie personne onzamba sali nanga, eza ko disparaître. Alors, en cherchant à faire comme vous, na ko recourir na ba moyen nyonso ko memanga na même résultat na yo. Au lieu que na souka na même résultat na ko luka que na lekayo. Nako lekayo wana nazali comme enfoncer davantage. Tala ba quelques éléments, quelques makambo oyo ekotisi mabe na église. Sans toutefois ko bosana que l'impréparation pe eza moko na bakozi ya mabo ekoti na église. Moto ayambi Yesu azui appel à l'équité na formation. Ba préparer na makambo kokutana na yango. Mais pona asakolaki ekokisami bapambole na mutuka batu balandi ebele mutu alobi ngai ngonga nange ekoki na kei pona kosala. Oubliant qu'il y avait des prophéties concernant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ o ekokisama kaka après 30 ans. Les Christ qu'il était akoli lokola menuisier, akoli libongo, akoli te lokola mutu abikisaka ba maladi, lokola mutu akangola batu, to mutu ateaka sango malamu. Azeli 30 ans après, nde tango azui nkite la, otobenga ke fusion, sima ya baptême tope mbotika, nde yezu abandi kote ya sango malamu. Il était appelé, Amoni Jean Zoteya, cousin nae, n'a succès à Makasi, mais lui n'a pas été pressé. Azela kingonga nae, baye baza pressé, nde bakotse libiso mwa mabe.
bakoze badege belé na kati ya mosala nzambe. Ah oui, vraiment moni nazwi mwa temps koyoka nayebi ete ebele bozali na kopambolama kolanda maloba ya kitoko boye mpenza tozokoba na émission na biso mozindo toyebi bongo pasteur Placide Molaba azali mobateli mpate ye etonga le Colombie ezwami bongo nakomi na lemba. Pasteur Placide, eloko mosusu osala pasi nalingi ya osunga biso ozali moto oyo nzambe abengi yo na bomwana oteyi loba na nzambe bipai na bipai toyebaka likambo ya empoisonnement te lelo poison ekoti ti na église conséquence ezali ete tose visitanaka lisusu te koliene ekomi mwa pasi et nous apprenons chaque jour moto na nzambe songolo pakala kufi na poison poison na micro, poison na maï, poison na jus. Écoute, tu na église, comment il peut expliquer à mon pasteur Placide Molaba? Papa Max, likambo oyo eza na kati ya Bible. Kolo Yesu alobaki yango. Alobi kokoma na eleko moko. Oyo moto azoboma bino, to azoboma yo. Il croira rendre un culte à Dieu. Donc yazo kanisa neti aosalisa nzambe. Omoni olo tozo bengaka lelo ba croisade d'évangélisation. Euti na croisade. Oyebi les croisés tant bazo kende na conquête ya monde au moyen de l'évangile, ils imposaient l'évangile na makasi. Bateyo, oboyi, babomiyo. Tomoni ba croisé côté ya ba Christo, tomoni bango pe lisusu na côté islam pe ba différentes religions. Donc moto azoboma au nom il y a évangile. Au nom, il y a Matéa. Na conscience na ye. Tango mosu azoye bate ke likambo azosala elongo banité. Pour na kati na 10 commandements, moko ezolo baboye. Oko sopa makila moninga na yote. To oko bomande ko na yote. Quel que soit bati na o tokoki ko avancer, nous n'avons pas le droit ya sopa makila baninga na biso. Ndeko nanga zuwa ndezotinda bato baboma baninga ngala benga bandeko wana ba descendant valable ya Caïn oya koka ko supporter te l'élévation ya moninga akoki komona te que soki leki na ngai mbeka na ye tombwami nzambe andimi yango quelque part eza lokumu ya famille tika na pesa coup de chapeau en passant nalanda ki nzembo na yo sali na clip na yo kitoko makasi. Quelque part, eza fierté ya corporation mibale. D'abord, ya biso basali ya nzambe poza ndeko pe moninga na biso mosali, mais lokumu pe lofundu ya corporation na yo pe ya baninga bapanzi sango. Moto moko ayembi nzembo ezali ko conscientiser, nzembo ezali koteya kozongisaka baninga na nzela. Nga na betaki maboko, na bisi batotozaki na bango ndeko Max asali nzembo moko kitoko. Momona mutu mususu tango azala motema kamba eloni na yembi wana. Eloni angala akisabiso wana. Ce qui a échoué na ki pasteur, a échoué na journalisme, yango akeko bimela côté bayembi. Motema wana ya Caïn. Oyo lenge la mité. Caïn a yé na ancienne alliance, mais na nouvelle alliance, l'esprit o ekamba ki Caïn ezongi lisusu. Na dispensation ya grâce. Et mais cette fois-là, écoutez-li Judas. Judas oyazalaki na kati ya anonymat. Ayebani sima na Yesu. Tangu Yesu azotinda bato bakende koteya, bayekoli. Akaboli bango mibale. Na Judas pate isango malamu. Jésus-Christ a sali confiance. Akamati kesi ya assemblée. Apesiye. Ndekonanga. Eyebani na ba organisation nyonso surtout ezali privé bapesa ya kesi na mutu nyonso te kesi pesa marepa mutu na yo ya kati mutu na yo ya confiance Yesu akamati kesi apesi epa Juda te isango malamu milimo mabe ekimi bazonga na esengo nkolo place tokendaki tosali ba exploit engiolo bakenzoto na bango ezwaki mwa gloire eyokaki mwa bien moko boye même le même Juda mukola moni ke bazwi malasi ya talo basopi na nzoto na Yesu ya tomboki
Pona nini te tobatela malasi lokola oyo. Pona nini te toteka malasi otokamata mpata mosolo, diniero, lomeya. Tokende kopesa yango na babola. A quoi eko servir biso ya kokende kobebisa nyonso na nzoto ya Yesu. Maître ya bimisio na anonymat. Maître apesi yo sens ya vie. Judas Iscariote ti lelo kombo ne tikala na Bible. Atala ndenga mabe, mabandaki na mabe te. Eza na moto moko asalaki ye, me abalukeli ye. Soki ezalaki na moya lelo, Judas nga akende mboko oyo selembao, akeluka mbasu, abomela Yesu. Alingaka kende ya msu na este, aluka poison, abomela Yesu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tokokoka ko éradiquer loko wanate. Tokoki peut-être ko décourager, peut ko sauver, ba o baza récupérable. Mais comme c'est une prophétie des Écritures et ko tika laka bongo pe o salama, mais mawana ba ba salama kamba bongo. Mawana ba salama kamba bongo mutuna mususu pasteur Placide. Les autres gens ba chrétiens na mboka na biso, ba chrétiens presque bipai na bipai. Considérons cela comme ba chrétiens. Bateka mapa, bateka mpiodi, bateka madesu, bazame na ba institution ya mboka. Mais mboka zo décoller te. O expliquer on ndengeni. Papa Max, Bible lobi na biso boye. Ceux qui ba juste bazo dominer, disons ceux qui juste azo dominer. Na lo bango bongo. Bolimbisi libote zalaka na esengo. Donc espoir ya peuple nzamba kamati yango avandisi yango epai ya ba juste. Balobi chrétien elingi koloba lokola Yesu. Il est vrai que komboane bandi na acte des apôtres tant bamoni bizaleli ya ba Christu et kokani na Yesu nde ba mamiki bango kombo wana. Papa, je suis tenté ya oloba que Judas pazaki chrétien. Parce que tango ake côté ya atei lokola Yesu, abikisi bato maladi lokola Yesu, abengani milimo mabe lokola Yesu. Seulement Judas alaki juste été. Le pays n'a pas seulement besoin des chrétiens, na tête na yango, na ba institution, pour makambo changer, mais le pays a besoin de juste. Mais quand on dit chrétien, chrétien disons, quand on dit chrétien, c'est comme Christ, à l'instar de Christ, lokola Yesu, kolandisama lokola Yesu. Mais na kati na concept chrétien, la justice, ba valeur nyo soto royaume ça na kati. Na kimi yango mwa mukie, soubasement na ngeza Bible. Chrétien, euti na Christos. Christos ngi koloba ouin mopakolami. Donc chrétien la kisika mopakolami. Parce que Jésus-Christ yé moko azui kombo ya Jésus Christ. Messi mobikisi kaso ya pakolami. Bible zoloba na biso boye. Na mikolo ya suka bafo ouin, bafo Christ baobima. Soki bapakolami ya lokuta bakozala, donc tokobenga bango pe ba chrétien. Parce que bazali ko professer la foi chrétienne. Mais que le genre ya ba chrétien batouana bazali. Yesu alobi boye. Bokeba, bakoye pa inabino, na elamba ya meme, menakati na bango, baza bangombolo. Tango bakoya na elamba ya meme, elingi koloba ete bakoya lokola ba chrétien. Na elobeli na bango, na makambo na bango, na evandeli na bango, sauf que bakozala vérité. La plupart ya ba chrétiens otobenga ka ba chrétiens, ils ne le sont pas en réalité. Ils ne le sont pas réellement. Ce ne sont que des loups. Oh, ba s'introduire na milieu ya ba brebis, mais ba se camoufler. Na kombo ya Yesu, na kombo ya Christu, pour na kosala mabe. Le pays a besoin de juste. Moi, je préfère que na tête y institution, batia un païen. Oh, yaza juste. Oyaza na bolingo ya bassemblable na ye, oyaza na bolingo ya mboka, que batia un chrétien, oyaza ka mo Christu ya kombo. Chrétien, oyaza ko trahir semblable na ye, oyaza prêt, ya ko confisquer intérêt ya baninga nyoso.
eloko epesami bokabola na bato banso ya kangi yango ye na kombo bokonzi na ye mais à côté okuti un païen eloko eza kutu ya ye moko mazo kabola na baninga mususu donc vaut mieux ce païen là loko leza makambo okota lola te mais za makambo ya ko gérer mboka la chose publique papa nanga batia to luka lokwa pe toke na ba election hein motuna nanga to banza ko kende kende oui papa na maloba na kato to kene pe na mapunami ah eza sous secrétaire toza na tokoti 5e mois et dans 7 mois bana nzambe azolanda lolenge ya batuni to sengeli ko voter d'ailleurs nzembo moko zobima mikolo na bimisi biso peuple to lobby d'ailleurs c'est biso peuple to lobby non senga bolanda nzembo wana alors lolenge ya batuni ni ozali mobateli mpate oto sengeli ko voter papa Max nesa ki otantola musala nga lelo ezopekisa nga mwa makambo ebele mais je vais répondre lokola pasteur OK lokola pasteur bandimi bazolanda baza pe a liboso na ngai nazo répondre lokola pasteur parce que toko vendre l'évangile te au nom ya ce que nous sommes toko sala loko bongote nokite mukona Christ na suka Kristo aloba oyoka kinga soni liposo na bato ngape na okyo soni liposo tata na ngai lolenge ya bato tokopesa bavua na biso na maponami na mikolo ezali kopusa na liposo ya elembo ya liposo bato wana bazala bato baobanga nzambe o bayebi nzambe kate mo baobanga nzambe na nuance pourquoi Lucifer ayebi nzambe makasi mabanga nzambe te preuve ezali na badega wazo koze na mokili bato ebele bayebi ke lelo soko lingi kozwa bavoi qui mela na kati na église. Il suffisait seulement que pasteur a présenté yo na bato alo bakebo pese bavoi na bino bana nzambe ba Holanda mais makambo wana il faut sila makambo wana il faut sila chrétien sale la bongo na ye otanga ba publication nanga deux fois je parle de la sagesse papa Max ezan eloko leki servote nzamba pesi biso bongo loko la muinda oye benganaka boinga to molili ya vie et pas bongo ya mutu eza éclairé mayele zwami buani ezali moto akoopere ba choix moko judiciaire moto akoyeba ndenge nini ya kopona pona moto yo azobanga nzambe ya mibale to pesa mingongo to bavwa na biso bato ba na bonne moralité olukana nkoyeba moto wana viva ndenge nini na ndaku na ye moto wana viva ndenge nini na evandelo ya bato place atangaka place asalaka ba milieu noso afréquentaka même milieu ecclésiastique a se comportaka ndenge nini dans son passé makambo nini otwali kokuta ya misato eza likambo ya emoniseli discours na ye eza nini biso lelo tozo pesa ba mingongo na biso to bavoi na biso po mutu wana za camarade nanga po mutu wana za ndeko nanga parce que nga na se retrouve que pas na ye natali intérêt nanga égoïste natali intérêt te ya majorité natali te intérêt ya biso nyonso makambo wana pe bongi sila moto nga nazali kopesa mongongo azali moto atambolaka ndenge nini emoniseli na ye po na mboka eza nini emoniseli na ye po na ville eza nini po na commune eza nini na kiti na ba élection na base emoniseli na ye po na avenue po na quartier ezali nini. Il est vrai que kozana bao baza ba bon parleur bakoya na ba discours moko ba lokoti quelque part to ba komeli bango kitoko mais discours e kozala sans vie ba ya bongo pe ba kozala d'où eloko ami ya suko na koki ko bakisa awa eza nzamba pesa biso discernement poto pesa mongongo na biso na motonio sauté tango na loba motonio sauté ndeko nanga nako lekate sans que na lobela likambo tata na mama nako pesa pe mongongo nanga na bapaya te. Je suivi un bien-aimé na mission moko nzamba pambola ye alobi boye aloba keloko mwa motuya Joseph azaki premier ministre en Égypte mais mokolo yambaka bandeko na ye baebelo baye kotala ye eloko nini asalaki abimisi ba Egypte nyonso atikali ye moko na baebelo ayebisi bango boye naza ndeko na bino Joseph obotekaki
papa likambo nini ya makila. Il est allé chercher Pharaon pour l'obane que na yambi bande konanga de père et de mère. Baza baboko libibuele lukela bango esika ya malonga. Il est allé plaider une terre pour na bande konaye. Je crois batia ki bango na Gozen. Balobi lokola baboko la kabibuele. Mboka o eza na matiti ya kitoko epai bibwele bako brute kamata tata na yo na bandeko na yo kende kotia bango kuna mopaya atikali mokonzi matie traitement moko spécial na bandeko na ye ya makila to landela pe loko wana. Voilà, tokozongela pasteur Placide soko botole micro te tokoko matongo pambate maloba eza kolukate eza penda na bibebo. Motuna ya suka avant tokota na activité proprement dite au bozali na kolengela kobanda mokola zomi na sambo ya sanza etozali. Pasteur Placide yo yambara na combien? Si moto par exemple yo l'église yo ba condition ezalani. Condition nanga pona yamba mutu ezaka ezala na ko yamba te sans condition jamais. Nazara na condition nanga ezaka ke mutu nazo yamba a manifester volonté à to kutana to solo là, c'est tout. Juste ça. Alexa kalingia mono nananga to solo là, namba mutunioso. Oza to mona amsupi bakobilo ba fiche ya consultation pe ezali to mona amsu $25 $50. Est-ce que vous avez une fiche à consultation? Ba oyo zolo ba wana ba yepa ya Kristo po ba mifuta na se na moyo yao. Ngana yepa na Kristo po na futa mana na bokonzi ya likolo. Lifuta Kristo akopesa ngai na mabele awa ezala litabisi likolo bokonzi ya likolo ya pesi ngai. Ndeko Max biso to yambi Yesu na ba année 80 et quelques na 80 année 1989 précisément. Ndenge évangile komeli lelo yo na bobolo biso to zaki na yango mbele to bikisa mate mbele to yambi évangile te. Or na leko ya biso ba papa na biso Laurent Mangosi, ba papa David Chioyo, même ba frère Mente bazaki koya koye kolisa biso makam na Nzambe, ba apôtre Malombe ba ye kolisa biso yango ya ofele. Nde loko biso nzela tozali kokoba yango wana. Voilà, ce que toke ba question réponse ya mikuse po tokota na activité. To meni phénomène moko ko mikolo yo na ba yembi yo zali mobateli mpate concert. Bakomi na prix standard ezali $10 standard, $20 VIP comme un phénomène à Kinshasa. Lecture nezani. Je risque ya ozokisa bayembi. Mo pesa na nzela na répondre. Oui, la question. OK. Moyemba liposo na mukileza Lucifer. Motangi Bible no soyez biango. Lucifer ne s'est pas contenté na gloire au Nzamba pesiye. Alingia zwa au-delà ya obatie na disposition na ye. Bon comprendre nga bien. Na lobite ke bayembi baba na Lucifer. Mais on dirait bayembi mingi bazolula ezaleli ya prédécesseur na bango. Balingi te ko se contenter na oyo Nzamba pesi bango to na oyo musala na Nzambe zotia na disposition na bango. Ba memi moi ba exigence belé. Ézéchiel chapitre 28 azolo banabiso Esaïe pa ye koloba yango soki Lucifer abuaka maka eza pona likambo wana ya insatisfaction un éternel insatisfait le bayembi là o bazo pesa ba exigence belé Standard. Est-ce que le standard ezali toke biso tout concert? Oh koto standard $10. VIP 20 non ngana yeba yo yebi Bible ko le kabiso. Est-ce que y a cette typologie là, cette catégorisation là, na Bible ezali chrétien standard, na chrétien VIP? Permettre ngana pe sa réponse na volé mi balé na mukuse. Voilà liposo Bible zo reconnaître différence na catégorie ya bato. Bible zo reconnaître ango. Bible zo lo basoko ki na feti. O weleli ko vanda place à liposo. Et kozana mutu moko aleki yo akoya na retard. Yo welela ki place à liposo ba oye biso longwa zonga sima pone siko ebongisa melaki yo moto ya tombwa mo ya pambwa ma moto na lokumu ba pesi esika ya kembo. C'est biblique. Tango Bible zolo ba traité bakulutu lokola bakulutu. Baninga lokola baninga, bana to baleki lokola baleki, Bible petie bokeseni. Wane tali likambo ya kokabolaka bisika ya bifandelo. Tandis que pour la makambo etali mbongo lomeya moi mosolo ya kofuta
namoni nanu te na Bible likamba modèle wana. Bandeko bayembi baloba na biso ete eza po bafuta salle peut-être pour l'organisation bakota ki mwa baniongo loyembo le kamala mumindo milulu le kakitoko ce qui a na sens VIP. Oui, standard na VIP. Papa nanga ba VIP toza na mabele ya l'état. Eza na moto mosusu atombo mamboka etomboliye. Tango aye esika moko mboka nano ezo sécuriser ye. Moto ndengo na baotie quand même na full te sika moko na batonioso. Loko la mboka eza ko sécuriser ye. Organisateur tango mosusu alobi ngape na sécuriser bato wana na pesa bango esiko bako tuta mate esiko bako tia bango mwambeli te torbo et la bango. Mais ça n'a pas existé par se placer de ce côté la bango. Ça n'a pas existé ce phénomène. Nous sommes tous à Kinshasa. Et ça, c'est seulement ces derniers temps nous commençons à assister à ce phénomène. Il y a des concerts, il y a des VIP, des standards. Il y a des depuis Kala. Pourquoi on n'a pas connu ce phénomène? Pourquoi tu vivrais en côté? Kakanatango oyo. O tempore o mores. Heureusement. O tempore o mores. Autre temps, autre mœurs. Chaque époque, ils ont la réalité na yango. Quoique la Bible tikali ndenge zali wana échanger te. Papa Max tozaka na ba Bible électronique te lobi eleki, lelo tozana yango. Lobi eleki na ba église na biso tozaki na ba kiti te ya plastique to ya bibendo to benga kiti ya rouge. To bando vana na ba ban na ba bambou batie likolo ba brique, lelo biloko wana ekoti. Kala bazalaki ko enregistrer banzembo na ba cassette audio na radio na yo na ndako. Mais lelo ba support ekomi mwa mingi. Tango mosusu na yebi naza moyembi te mais j'essaye un peu de réfléchir ainsi qu'à bandeko. Loin de moi l'idée à défendre bango parce que l'introduction nanga réponse na lobaki la plupart na bango bazo mekola prédécesseur na bango voilà. Zabolo. OK, question souka. Bandeko poto bazo lela. Arobenga pasteur par exemple Lufulwabo. Au bon de la ponanga, au pesa no 1500 dans l'équipe à 10 personnes qui mangengenge, ba $3000 ba mama ya poto bazoli la ba pasteur nyonso tuté. Bazomu est-ce que pour nous rebondir la pona mutu. Mutu azana poto la net émission pour les capé na ba et les capé na net. Mutu se pe na passer azolo ba bien pasteur nga koto ko boteza moi passe. Nga mwana koto maladie. Pasteur moi za to bonde la ponanga. Est-ce que c'est gelo conditionné na $2000 na $3000 pasteur na mkuse to kota na deuxième partie matembele to bite kute kuna yo londi na simanda koko landelango très bien que o ba memela we pa ya voisin c'est-à-dire mangana boya kinde ya masisi na to solo la ndeboye to solo la boye. OK papa Max na ko s'expliquer na tamboli mwa mukie na mikili ya poto na tamboli na moni ndenge ni makambo ezo sala mela kuna so na bi matembele ya simandaku okokengela ngo mwa malamu nangi na loba boye ba oyo tovandi na bango elongo tokolandela bango mieux que ba ya musika bandeko na biso mingi ya poto bana na confiance te ya basala nzambo nzamba tie nzinga na bango bazo sala confiance koleka na biso bato ya musika eza mabete me ba oyo nzamba tie pembe na bango na pe bazana ba grâce ebele mukanda nzambe bisinge lobi boye malamu moninga voisin aza pembeni nanga ke ndeko nanga azalaka musika oyo yebi esoka azalaka na solo katote yo koyeba baza pe na ba grâce ebele tolo bateke na poto nzamba azalaka te kosalaka confiance plus na biso ba ya musika bakoki ko contrôler biso te ekomama boye. Il arrivera un temps wana Paul azolo bana Timothée bato bakomisalela une foule de docteurs o bako pesa bango mate ya yenge bene na posa na bango bandeko baza enquête ya ba serviteur de Dieu o bazo sepelisa posa na bango mais soki babondeli koluka nzambe ba vrai baza ezala na pene ezala na mosika qui vont les aider basala nzambo ba kosaka bato dans na retraite pesa mbongo botokota papa Max mokola jugement makambwane ko telema liposo na nzambe pona ko condamner bango. Voilà. Tokoki ko sana bana nzambe bilanga na biso te. Très bien, très bien. Bonne réponse. Narasa bandimba. Bandorobe tata maboko penza ba réponse à boy. Voilà. Gloire au Seigneur. Tokoti na reteni que tout ça la bana nzambe bilanga te s'il vous plaît. Ngeza ndeko moko aza na France.
atinaka $1500 aya na mwana na ya 28 asala 4 ans mwana na santé esimbaka te donc mwana mwasi ya kitoko 4 ans pasa yango baza mpe ka ya lemba a abende $1500 ntango ekomi epa na ngai nabengi tata paster pardon wana ndeko na ngai ezongisa mbongo wana aye kobanga ona tini ngai bite ngai na osi yo moko kende na western akenda na western azongisa $1500 dossier à suivre. Alors, pasteur, toqué na deuxième partie émission, na bi que mambo lo baiser belé mais on peut ça biso tata une fois le mois to zonga raboye et ça la mala. Alors, ozana milulu minene zo banali 17 il y a 5 mois caméra ngwana nangi o expliquer biso yango. Nangina lo babo na bandeko bazolanda biso toi na milulu le 17 mai. Dans le 17 il y a mois en cours. C'est de 8h à 12h dans la salle de fête Maison Mère. Salle de fête Maison Mère est dans la commune ya Lemba, na Mopanzi ya Elma. Bon, baby Elma Diesel, place Zalaki, eza pembe niwana. Et talani na galerie Hugo Tanzambi. Tozalawana sangomala moyote yama. Terme na biso to lobelezali sage mais portier. Sage mais portier. Moto na buwania kasi sinzili. Moto na buania kasi mokengeli. Thème na biso to sujet to ko développer et vandika na mewana. Na lingala kasi. Oyebi kasi e yaka mwa mukie ko longola lokumu ya nyoso ye avant. Sagesse eza don nzamba pesa moto. Na kota na bozindwa mateya te. Sagesse eza don o nzamba pesi moto. Eza grâce o nzamba pesi na bato. Loko la batalon nyonso tokuti na kati ya Bible. Les rôles oyo nzamba peseli biso batalon eza mibale. Premièrement, grâce et bénéficier na biso moko. Tozala bato ya liposo bakolia mbuma ya talenta, mbuma ya ngolu. Ya mibale, to faire bénéficier na yango na basemblable na biso. Yesu alobi boye. Bible elobi boye. Ngombe o azali ko balolela yo mabele ko kanga ye munoko te. Papa Max c'est que bilango yo ngombe azosaleza ayete. Bénéficiaire ezali propriétaire ya bilanga. Menzambe ayoki mawaya niama. Alobi ngombe yo kadroit na yo. Tangu yo zo balola mabele po tata wana mvuama. Yo peli yakandambu ya biloko zo kuta nango nzela. Donc bœuf azo bénéficier na fruit à travail na ye. Nzambe alingi te que grâce au apesinga et profiter na bato mosusu menga moko na kaukaka. Nga moko na nyokwamaka. Na ensemble la po na ba malade menga moko maladif. Badon nzamba apesinga ezo matisa ba vie ya bato menga naza ko continuer kaka ko dégringoler. Ça ce n'est pas telle n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Ngolo yo tata apesi biso alingi ngolu wane koka kosala misala moto na mayele ebongi atomboka na bomoi na ye tango amona makambo etambola malamu te mokomi moto na bwani ya Salomon azokamo alobi boy nakutani na likambo moko elekeli nga mayele nakuti bana ya baye bazanga tina bana ya bilema baza kotambola likolo ya punda kasi bana ya bakonzi bazotambola makolo. Quel contraste. Ba oyo babengami réellement kodondwa bazodondwa te. Ba oyo babengami bimpuaka bolimbisa po terme eza makasi me babengami bimpuaka nde bazodondwa. Eza ndenge toti kosola na yo tantôt ba injuste nde baza ko occuper ba poste ya responsabilité ba juste bango ba subalterne ka ba subalterne te ba chômeur ba moussoufra ba vendeur ambulant. Les choses doivent changer parce qu'il y a quelqu'un dans la Bible où il y a tellement qu'il suffisait seulement d'un seul jour quand na même lieu na ye ya travail wana tango akomi mukolo wana asali bonganga nzambe les choses avaient changé. Makambo ebongwamaki atombwami akoti na kati ya palais royal et pas eu interdiction formelle ezalaki
mutu akota te mais ya kotaki pour décider ki makambo ebongwama. Les changements dans la vie d'une personne ezalaka likambo ya volonté. Volonté wana se manifestaka na nzela ya décision. Et pas une décision ezwami. Lecture nango esalamaka dans le agir ya moto. Lolenge na ya kobanda kosalela siko makambo. Nde kolakisa ete na bongo na ye quelque chose esalama. Mokolo le 17 eza mokolo otombokisa bala na Nzambe. Mokolo ya kotombokisa basali na Nzambe. Mokolo ya kotombokisa bameme oyo bazwami nanu na kati ya balu. Pe mokolo wane koza mokolo kelelo ekobeta ba eglo nyonso o na nzela ya ignorance ba mikuti ke maki na bango pasuka na kati ya poulailler ba comprendre que lieu na bango ezalaka poulailler te ba bengama ko vivre dans les hauteurs et sika o mama mpongwa ozela bango na kati ya zala ya munene nde loko naza koloba na bandeko ba olanda biso tobengi mingi ba bapesi nanu vi na bango pa na Yesu te boya Yesu ana bosenga na biso bato bakoki ko condamner ezaleli na yo bato bakoki ko tuka yo peut-être libote lembi yo eza na moto moko a récupérer bato kombo na ye Yesu. Papa Max somoni bandeko bavana kati église parmi ba serviteurs oyo ki tuti ko sana bango service à prière ba ebele bazaki bakuluna bato ba papara bato ba machette Jésus-Christ les a récupérés asali na bango lelo batei moko na kati na bango auto pesa témoignage jao akota na vie à désordre sexuel abimi na ebembe histoire où yebani chéri na ya yaka kozwa ye batambolaka ne bakendaka ba viva me ebembe aza awana biso elongo moko mosusu tokotikela ye espace apesa témoignage na ye pour codifier bato ebele. Mais aujourd'hui parmi les prédicateurs on a quatre églises. Yezo a sa chance wana. Yezo a sa possibilité yo vie à batwe bongwama. Tozana batwe belé o bakata ki bakelasi. Bakata ki bakelasi te po ba parents bazanga ki ba moyen. Mais loyenge ya age kumbela ki bango. Et memi bango basali makambo elongo banité. Tango bayoki sango malamu bazongi ya lima, bazongi na nzela na Nzambe, ba mettre vie na bango en ordre. Lelo ba ebele ba silisi ba kelasi na bango bazo travailler. Bato bongo dans notre société baza ebele. Na benga pe bango. Eza na makambo Yesu abongiseli bino. Et sika na bino e na porte anda kute lokola ba sinzili. Po ata na sinzili wana vanda kana ekuke ozala pe na kimia te. Eza na bambalo bayaka kubenga na yo. Babengana kayo te po bayini yo. Babengana kayo po baye bisoka ke lamuka. Olali mingi. Et si kano eza libanda te, et si kano eza na kati ya palais royal, tango okobima likolo likalo, okobima likolo punda, lopeto mokonzi alataka e ekoma ya yo. Mais lopete wana baboto lango quelque part. Voilà na lobelango jour wana. Voilà sage, mais portier. Obiso na comprendre ngo bien za Matteo zo mema mwana Nzambe nyonso na révolution. Sage mais portier. Alors vous visez ni. Et puis ami balé Matéa oyo. Banani baza concerné na yango. Papa Max cible na biso liposo eza ba païen. Cible liposo eza ba païen. Bato bayebi na no Yesu te. Yami balé eza ba rétrograde. Ba bazaki kotambola na tata kasi babeta libaku bazonga sima. Kolo azana bosenga na bango. Ya misatu. Bao baza makolonio somi bale na nzela Nzambe. Bazoko bakosalela Nzambe. Na bisika kotambola likolo apunda. Bao tambola nanu makolo. Kotambola makolo na zolo baboye. Eza mitukate. Meza vi moko songolo. Oyo Nzambe. Abongiseli bango. Nde baye tozali ko ciblé. Okoza la mosali ya Nzambe. Na ministère. Bano ya yo baotombwama, baopambwama, baofongwama. Mais yo moko, ozoko kakomela te mabele ya bangombe Nzambe apesi yo. Elobi te ke bangombe wana bazobimisa miliki te, baobimisa miliki. Mais za eloko moko ezosala ke ba reconnaître yo te tata na bango. Po spirituellement, ozana yo tata kasovanda liposo ya ekuke. Il préfère
que miliki na bango bakende komelisa batata ya côté mosusu batu wana baza ba invité na biso. Na banzi première question eza deuxième ko rappeler nga mukie na baki cible auto répondre cible oui na cible voilà et puis au viser objectif ezani pona milulu. Bon objectif na biso ezali oyo vie ya batu échanger. Batu bakota na kati ya vraie vie na bango. Dieu dit nayebi mabongisi to mikano projet onga na sali pona bino. Eza projet ya bonheur et non ya malheur. Papa Max, prophétie bimaka pona Samson. Yenda oza la premier libérateur ya peuple na ye na maboko ba Philistin. Kasi pona kozanga ko jouer pleinement rôle na ye, akufa aveugle. Akufa mutu wa théâtre. Akufa moto azala na pona ko plaisanter, akufa lokola bouffon. Nzoka nzamba bengaka na ba bouffonnerie te. Nzamba bengaka na makambo susu. Objectif na biso ezali ya bana nzambe nyonso. Oh lelo baza considéré comme ba bouffon. Na société pa itoza ko vivre ba bimakuna. Ba ya ko jouer rôle na bango lokola Josué. Ya ko kotisa peuple na mboka na elaka pe ya ko kabolela libota na libota mabele onzamba bongiseli bango na richesse eza enfoui na kati ya mabele wana. Na ngo rappeler date heure et puis motei. Date na biso eza le 17 mai, mercredi le 17 mai, c'est-à-dire na Sanzo Toza. Mokolo wana je crois eza la fête des armées. Eza mokolo afdel akotaka me bakoma ko sepela mokolo ya mapinga ekolo na biso. Eza la ka férié. To banzaki toti activité na biso na avant midi. Pour après-midi, batu bazala libre ya ofete na mabota batala na en famille. Eko banda de 8h à 12h. 4 heures de poso na yesu. Adresse tokozala na salle de fête maison mère. Salle de fête maison mère eza na avenue Kilubi numéro 18. Eza parcelle ya coin. Salle de fête yango eza en vitre et talani na galerie Hugo Tanzambi. Alors balata ndenge nini to ba activité mususu ba toilette ba noir ba pembe ba rouge ba mususu pe ba mbongo nete le 17 ba ba 17000 ba 170000 yo pesa bongo nga pesa bongo ba ko ya te sans que to lo bela bilamba ba olata elo tongi to senga na ba o ba ko ya balata ka bilamba obomba nzoto ba ya bolumbu te so za ne lambe obomba nzoto epekisi oko ya bolumbu yaka. Pona o etali mbongo basengeli koya na yango mbongo munene nzamba za nango bosenga Romains chapitre 12 verset 1 eza bomo ina biso moto akabi bomo ina ye pa na Yesu aboya te ko kabela Yesu o nzamba te na disposition na ye. Papa Max pona kotalisa na bana nzambe que to viser na biso eza mbongo te jour wana oza l'appel des fonds et ça la maté to viser ba païen le salut des âmes to on a besoin mbongo. Église au Kanisambongo pas somba parcelle, mais nous avons dépensé pour tout biki samilimo. Tout longoli na otoza na yango. Offrande normale et salam. Mais appel de fonds, on a opé 1000, 2000, 3000 na la kio yaka et ozalate. Et motei ya mokolo? Motei eza mosali na bino, pasteur Placide Moulaba. Yende moto aote ya mokolo wana na lisungi ya molimo mosantu boya boyokisa masonité. Boyebele, bo pambwama. Bana Congo baza kolela miteme ezoki babi Congo mboke tonda bomengo mboke tonda bozito defaka lipa na tongo mutu asalaka lokola asalaka te bamama banzoto enzuluki bango bilongo komi milelu mayele esili bakontinue kosambela. Papa Max losambo ekoki koabrutir motu te tikala solana na bandeko na biso baolela bana Congo mosala eza te tozodefa lipa na tongo. Écoutez, na ba année antérieure nga Placide pona bala na tekara ba brosse à dents na bandara na douzaine moko et mati douzaine mibale na yokoma osalisa ba bijoux en or na zoteka nde lego nyonso ezalaki yo wana tobi maintenant na mentalité francophone ya rozela ke ba embaucher biso quelque part tokota la mentalité anglophone o ezo consister na ko créer ba emploi eza possible ya mibale. Totika kokosama na sima losambo bien sûr mais losambo ekitselo mbongo te soki ekitselo peut-être ezambala moko po toko limiter nzambe te mbongo eutaka na nzela musala ekomama boye walingi kosala te alia te
Papa Max mbongo evandaka na poche te mbongo ezalaka na bongo. Omoni bongo na biso ezalaka banque. To longola lolendo to buka yango. Musala ya zobe eza te. Oyo leta azoko kosalela yo te yo kosala yango mpo na leta. Obandi yo bénéficier na yango okomi mpe kosunga mboka. Biso basala nzambe to ye kolisa bandimi likambo ya musala. Mondimi abimaka na tongo akende koluka. Totika kokangaka bandimi na permanence. Mabondeli likola mabondeli mususu outi na 40 jours, ok na 80 jours, ok na 102 jours, ok na 23 jours, en attendant yo pasteur oza affairé. Nga na oka pasti na baine na biso belé baida biso te Papa Max. Bayebisaka biso ke musala nzambe basala yango à temps plein po opambwama. Na nzela na ngai ya média na côtoyer ba grand ebelé. Na eko comprendre le mot que bazala ba homme d'affaires banda kala. Bazara na babilanga, bazara bakopa diamant, bateka mafuta à l'époque déjà bando somba na chela, bateka na Mariano. Et quand ça moi ba na candidat dans l'église, et zo quand ça moi ba situation. Donc ba mesana qui déjà mais ba bombeli biso, ba aider bisoté. Mosala nzambe lakisa bandimi que libanda ya Bible ozala moi kop no beta. Nga non ça la nzambe, mais na beta ape moi ba kop nanga. Kop wana zo permettre nanga na venir en aide na bandimi nzamba pesinga ebele baza awa. Église muto etangisa bango eza komi kumisa te. Église kaka te. Pasteur muto etangisa bango. Na mawana nzambe basala nzambo ba olandanga. Ba contredire ngate. Papa Max soki na teya na 100 églises na Kinshasa awa. Na 70 églises na bima na offrande du prophète te. Bapambolinga na mbongo bapesa motei na luki na kati église wana wapi mwana classe o akata classe po makoki ezate zwa ndambo wapi mamo ya mukolo aza veuve asala eloko te zwa oyo tia na commerce na yo me mbongo ane yo nazopesa na ndako na nga baolia nini naza kokimela na musala ya maboko na koluka po bana na nga babima na balabala te sambela pesala po bana na nga babima na balabala te tokomi na suki émission na lingna pesa bino merci bozaki ebela kolanda biso merci pe pona pasteur Placide Moulaba nazalaka moto na lingaka na lobaka mingi nga mokonzamba robenganga témoignage ozala te dépôt gerbe de fleurs pe ozala te mokonzamba robenganga dépôt ya gerbe de fleurs ozala te témoignage pe ozala te yanga pe na témoignaka te su mutakufi na pe na dépôt gerbe de fleurs te dépôt gerbe de fleurs na ngana témoignage nanga na opesa pasteur Placide ayokanga za na bomoi. Merci pasteur Placide. Boyebe te en dehors ya kozala enseignant, en dehors ya kozala animateur, je suis un assistant social formé et qualifié. Tozana obobenga orphelinat, mais pour nous ce n'est plus un orphelinat. Ezanda kolokola banda konyos. Il est parmi le pasteur na ville province ya Kinshasa oba soutenara musala na nkuku. Nabi ba pasteur belé na mboko. Ba msupe na randa bango ba grand service. Pasteur Placide n'a pas de millions. À une église, il y a 15 000 membres. À une église, il y a ceux qui ont batabo mengo, peu ceux qui ont déngenité. Mais c'est un homme de Dieu qui est très sensible dans Moussalo Bisoto Salak. Dans mon pasteur Placide Koya, dans l'orphelinat, à Sombeliba na moto. Vous avez pris à moto. Peut-être famille n'est pas là, il y a aussi qui pour nani. Lui, il a compris que la religion pure, la religion saine, consiste à aider les orphelins. Yusko za ubani rosilika, ngarutu mwana na ye, ngarutu ndeko na ye na kabela bisote. Na lobi ngo pourquoi ça témoignage na opesa, onenga na pesa jour okufa na ba 3000 asu combien? Comme ngana témoignaka na musumu takufite. Jour to vana bo mpiaka koloka. Mayele s'il passait Placide à côté na nini 50 kilos ya soba benga loso iloko mususu na motivation et c'est pas la première fois vraiment il a témoigné que nous sommes reconnaissants à l'égard de cet homme de Dieu et sous ba pasteur nyonso ya Kinshasa ba iko tout le monde a osa l'orphelinat mais surtout comprendre que ba oyo bazana ngo eza peu vrai to soutenir bango bana ba la nzala te tout le monde n'est pas appelé aux la pasteur.
Moi, il y a des gens qui m'appellent pasteur. Ngaza pasteur te. Nga église na ngeza orphelina wana. O nzamba pesinga bana wana. Baina ba balabala, ba botu bazate. Mais basali ba exploit na classe oyo bana musuba yo ko sala ngote. Nous avons des enfants ba premier de la classe, ba pourcentage. Donc bande koya le Colombien. Les Colombiens. Les Colombiens, on a pasteur na bino, pasteur na biso. Nena pe sabino merci. Pona bolingo na bino, ponde bo memaka biso na mitema. Omonaka passer placé datali kaka statut nanga. Tozange mikolo boye. Pouf, aye kotika. Donc na ina témoigner ngo awa. Témoignage nanga au jour ozalaka te. Oyena o témoigner mutana na cercueil na témoigner awa. Donc comme la sous-émission pasteur merci. Moi liloba peut si numéro de téléphone. Merci Papa Max pour le témoignage au rendre. Mais on se peut la mingi le kumu ezongela Yesu. Mobeti bala beta rabaleka ponzamba benga na musala wana. Mosali bilanga ponzamba bengi pe na musala wana. Ce qui peut pasteur Placide asali ici eza loko moko eza spécialité asali ka musala na sena moi. Malheur nanga so na sali yangote. Loba ki na zanga. Donc le kumu etikala ya Yesu biso tozaka ka elekili ya pamba. Numéro de téléphone nangeza plus 243 81 603 11 16. Je reprends. Plus 243 81 603 11 16. Onyozo adresse à l'église. Onyozo solana pasteur Placide. Obengaye na numéro APC wana 081 603 11 16. To koti na contact na Papa Max. Aoye bandenge na kokutanisa biso poto solo la makambo na Nzambe. Pe to salela Nzambe o ya bengeli biso kosala. Papa Max nangi na répondre na préoccupation na yo moko nazo la bonalinga o la kate mais nazo lo baboye nazo ngeli ba émission tozana bosenga na yo atambala moko na sanza poto koka ko edifier bana Nzambe na ba différents sujets ndenge o elongo bani ngape nazongisela yo liboke ya mbe to liboke ya fololo soki na yebi ko vanda liposo ya télévision pour na kosala ba émission ton liposo ya micro ya radio kosala ba émission ndenge na ndengo ezopambola batu moto alaki singa kosala musala na ba norme eza Papa Max na obosana ka yango ata mukiete Nzambe ya pambola yo ebele bele na nzela musala na to édifier ba mingi. Église Les Colombiens en avenue Maïko numéro 14 na commune ya Lemba terminus. Maïko numéro 14 Église Les Colombiens ndesika pasteur Placide dans sa musala na Nzambe. Voilà, merci Bozaike Bela Olanda biso na Kinshasa pe na libanda mboka Nzamba pambola bino bana ya Les Colombiens. Vraiment abaya van église déjà quitte bandaka 16h na mona kiana mais il y a déjà 15h avant. Ça c'est un bon exemple quand même. Hein? Un bon exemple ni encourager bino vraiment c'est batu baya onde ba okutana negeza na mukile mais ba comprendre que baya ndaka Nzambe na retard te bravo. Un jour on s'en a bino pe émission. Merci la bande kotu bolandi biso, merci l'ingénieur Giga, Bikuma, Oazali, la prise de vie, et la montage. Merci à la grande famille, partage ton pain à travers le mobile. Nous tous les ministère, Oyo, Bolembate, Bokoba, Eza Moussala, à Passi. Ce qui nous a benga, ce n'est pas facile. Merci, Bozali, Bipai, Nabipai, Nzambalo la Monabino, Nzambalo la Pambolabino, Pona Bolingo Bozanango, à l'égard. Il y a de nos enfants au Mukilebe en situation difficile, mais to yebe tena yesu basé sur une situation difficile te Papa Placide Azali, Batala Colombie Bazali, Bante kwa poto, Bipai na Bipai to sunga bana wana. Kati na bango ba promesse ezali, kati na bango ba potentialité ezali, kati na bango mayele ezali, bakoma pe bato Nzamba lola akozanga te kopambola bino beaucoup de malamu passer Placide alaki bino ete mbarasima toroyal même na veille ya activité à le 17 mai toroyal lisusu pona toyeba kolobela milulo Nzamba pambola bino nde tokotani mbarasima shalom. Shalom.